likambo ya kokamwa bandeko esalami bongo na France tobenga yango nini biyamba yamba koyamba mutu mabe koyamba pete mabe epesi pasi ya kosakana te tante jeune fille oyo azwi zemi ya mobali ya tante na ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Tante na ye abotaka te et puis tellement abotaka te akendaki na ye vacances ta baninga na ye tango atikali na ndaku abandaki kosokola mobali ya tante na ye akoti par horaire na salle de bain na douche amoni ye ayebisi ye ozali na ndoto kitoko boye atikala ndengo aleki. 2 jours après bakomi kobingba. Plus tard azwaki zemi na ye sika boye tante abotaka te ye azali na zemi ya mobali ya tante asuki mobali ya tante apekisi ya longola zemi wana abota kozola ye ndaku ayebi te akosala ndenge nini esbandaki ndenge nini esalamaki ndenge nini yango histoire tokobetela yo lelo. Likambo ya kokamwa na province ya Kwilu na secteur Pai Kingola na Masimanimba. Préfet akimina mbonga minerval ya bana bambongo bakutaki pour l'examen d'état kasi bana baye na 2h du matin bapandi école ndebo ali komona wana au centre exécutant esika makambo esalemi bana basali examen te. Préfet akimisi plus de 6 millions et quelques sami lelo na 2h pona tokota na 3h makambo nyonso esalemi. Na Kinshasa tokomona makambo nyonso tu tala lolenge bavimbisi mbisi ya kokauka na kati kuna batie ba papier yo mona mbisi ya munene nzoka ufungoli boye na kati ba papier ndeko oyo aleli wa osoma mbisi bimbisi vimbi ekoyi munene. Ok, rien, batondisi bakasa na kati. Ba papa ebele balinga ko changer sous-vêtement te ko mona ko sala na sous-vêtement moko 1 semaine 2 semaines bazo ko bosa na ba conséquences na ko kana ba infection. Docteur oyo aleli. Papa bilenge mibali boyete totika bizaleli oyo to changeaka ba sous-vêtement na biso régulièrement. Ba papa bilenge mibali mingi tozo changer ba sous-vêtement na biso to rosala ngo 3 jours 4 jours 5 jours osala ngo 1 semaine 1 mois sous-vêtement et komina ba couche okolala nango la mukina yango tamboli otoki na se okio sokona ba mwana olati yango papa musuku to mona ki abimi même na mama bongo asokoli te source ya infection mama ko infection mikusa ernioso ezama be. Miracle esalami bongo na lac Tanganyika rivière Kalmabenge nde ebomaki bato na kaele kuna kasi rivière wana ebwaka kabongo mai na Tanganyika aboyi rivière wana ebwaka mai epai na ye. Batata bamama bandeko ngai na babagage na nga faki na voyager lelo na kati vol bomona ngai mabe bobi ça c'est voyager sauter pour nani na kati vol tala numéro bachenga ya vol bandeko atabino moko na oloba mingi te et tant que patriote na nile vol ngai na ki Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ko mobanga soko lingo somba biloko
omoni ke olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pa ya plutôt kuta na kapona ku beta masolo ya makamozele koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende, babenga kangai pe tata ya Sedek. Yambo to betelo li solo oye wit na France et pesi pasi tant yemoko aleli a pesi di solo tika to développer na makambo oyo le kabongo na Afrique en général, particulièrement na mboka engumba Kinshasa. Ndeko soki okoti kobosa na te ko partager yo zali abonné na biso, il faut o partager ka chaque fois pour maso to betaka oyo soki esungi ote e ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Soki batindeli yo pe lien omoni yango kobosa na te o s'abonner. Soki o s'abonner kobosa na ko fina cloche ya notification te. Toko banda émission oyo na communiqué oyo komeli biso awa na Radio Lokole ndeko moko atindi yango. Je crois bozali komona ngo pe na ba groupe jeune fille oyo bozali komona wana komona ye Constanzi Barwani ye bandaki bongo koya Afrique du Sud ayabala ko makolo il paraît mobile na abala ko ya pa mobile na ye abayaki na track bakangaki bango quelque part na Durban mobile na ye azalaka bongo na Cape Town na Mada City. Kombo ya mobile na ye Alexis Samson bana ya Mada City de bolandaka Radio Lokole ebele soki bomoni photo oyo to boyebi ndeko na kombo ya Alexis Samson mwasi na ye bakangi ye na Durban azali nesika pasi soka contacter biso tokopesa ye numéro ekosunga epai wapi akomona ndeko na ye pesi pasi ya kosakana te ndeko mwasi kitoko enzonga bonzenga mwasi boye abanda koya epai mobali na ye mais bakangi na nzela na track pasi ya kosakana te bato ya immigration de bakangi bango. Tokende bongo na province ya Tanganyika epai wapi toyebi ke lac Tanganyika c'est pas le lac le plus poissonneux du monde. Oh tutanga la kelasi lac Tanganyika événement munene to catastrophe makasi esalamaki bongo epai bandeko akaye Kalehe epai wapi mai ya rivière Kalmabenge e bomaki batu kune ya kusakana te catastrophe ememaki na bambangombe toyebi yango komesaki presque déluge. Siko e kamusi batu nde bwali komona wana rivière wana Kalmabenge e bwaka mai nango na lac Tanganyika. Sikawa après événement wana lac Tanganyika e boyi ko recevoir mai ya rivière Kalmabenge oyo bomaki batu epesi pasi oyo zali miracle kosakana te batu oyo Tanganyika baleli babesi mbela. One Tanganyika gisi na sukuma tena mai ku Kalmabenge one gisi ona nakatala pokea Kalmabenge nayo nako naanza tapika Mungu we one
ona vile Uvira natombokaka, ona uone Tanganyika inatomboka nako inakatala kamata Kalma Bengi. Yesu we yo ona gisi mai inatomboka, ona Mungu we ona Uvira injo Uvira ya siku za mwisho kabisa. Kweli ni hayo mama, ona badi, ona Tanganyika inakatala pokea Kalma Bengi. Ona tu tokende na province ya Kwilu, précisément na secteur ya Pai Kongila na Masimanimba epai wapi préfet ale mbongo ya bana kelasi toyebi te mbongo yango ya Minerval to mbongo ya examen d'état o bakotizaka nayebi te mpona corruption to mpona bafrais mike azwi mbongo wana akimi nango bana classe soki pe bazwi te. Comment est-ce qu'ils ont su ça? On n'a pas donné de détails, mais bah une école bouki école bouki mi balongoli bato basali dégâts ya kosakana te école wana pona nini préfet ya kimina mbongo oya cotisation so pe ya Minerval on ne sait pas et pesi passe ya kosakana te landa. Ah boza omona tozali na province ya Kwilu na territoire ya Masimanimba na secteur ya Pai Kongila ba Kisumbu ezali wapi esika oyo bana basali incendie préfet ale mbongo ya bana classe akimisi mbongo nyonso bana basali examen te yango moni bana basali incendie oyo babati nyonso bozomona eza détolé bana bato basali yango baélève parce que bazwi mbongo basali examen te. Voilà, eza toujours à basale parmi basale oyo batumbi moto yango oyo bozomona yango oyo yango mitala ba inspecteur bakimi bango nyonso mikanda nyonso batumbi moto yango bozomona basale batumbi moto. Voilà, ndenge towana olaisa bino kaka au centre exita yango esika makambo esalemi bana basali examen te préfet akimisi plus de 6 millions et quelques bana basali examen te. Ndenge tolaisa bino baimage nyonso esami lelo na 2 heures mpona tokota na 3 heures makambo nyonso esalemi eza na secteur ya Pai Kongila na territoire ya Masimanimba école institut Kisumbu na province ya Kwilu. Nalobaka chaque fois tambola na mokili omona makambo kasi yaka na République démocratique du Congo okomona makambo isi ya marque na marque touti kolakisa bino dernièrement awa comment est-ce que bandeko batiaka kwanga batie bakasa ebele vimbi mena kati kuna kwanga mukie elongo na kwanga ekomi na mbisi ya kokauka boyebi ke bato balingaka mingi nzombo kolamba na madesu kolamba na bangai kolamba na bapondu surtout na madesu kutu koloba te kasi ekamwisi bato ndeko oyo asomi mbisi ya kokauka amonaki balaki ya kovimba afungola na kati boye amona nzoka etonda bapapier na kati pasi ya kosakana te kaka boye konyokolaka baninga boye epesi pasi ndeko oyo aleli. Bonjour bandeko na ngai toza assurie ko nayebiki ata motema mabe yango eleki mais mbisi bachinois bazovimbisa yango na bamai bacuki batonga baovimbisa epa na biso bakovimbisa mbisi na bapapier ya minene bakasa boye bakangi yango donc evimbisi mbisi ok eloko eza te nayebiki mboka ekomi pasi ntango so bambisi ezouta Ukraine mais qui monte à ma belle ya biso ya ba congolais oyo je ne comprends pas moi mbisi na ina chango na mbika mais na ebisi bino donc mobulu bon na yaka na faire ça na bino so monte à ma belle qui ale ma donné makambe osimba ka te wa osoma mbiso bimbisi vimbi e ko munene ok rien ba tondisi ba kasa na kati ba kwanga bukanya ko ba kase bele kwanga na sima muke de beaucoup de ça gramme par-ci par-là. Ce n'est pas bon. En tout cas. Mais bon, quand le monde a bien, on a ça la beau ça. Peut-être dimanche, vous voyez la rebonde dans la église, vous voyez la rebonde.
papa mingi balingaka ko changer ba sous-vêtement te na éviter phénomène in oyo ezalaka oyo okomona yo mobali sous-vêtement moko ozokolata yango une semaine 2 semaines ok otamboli otoki oye osokoli mais ozoki ko changer sous-vêtement te or hygiène esengaka na biso to changeaka sous-vêtement chaque jour parce que sous-vêtement ndenge ezali wana ntango oyo tambola ozokotoka ezosala bakouche wana soko kosanja yango te ekosala yo bainfection epesi pasi pour aller encore plus loin eza kutu na batata mosusu bazalaka ata na esu eme te bapangusaka mai na batricot na basengle na bat-shirt pasi ya kosakana te docteur oyo aleli. Non, papa bilenge mibali boyete, totika bizaleli oyo, to changeaka ba sous-vêtement na biso régulièrement. Papa bilenge mibali mingi tozo changer ba sous-vêtement na biso to rosala ngo 3 jours, 4 jours, 5 jours, au sein ngo une semaine, 1 mois sous-vêtement et combina ba couche okolala nango la mukina yango tamboli otoki na se okio sokona ba mwana olati yango. Papa musu to mona ki abimi même na mama bongo asokolite source il y a infection maman vous avez infection mi poussa nyoso ezama be to changer ka sous-vêtement régulièrement papa boyoka mi kongo passe nyoso la ki si hémorroïde te be infection pe pesa ka mi kongo passe otondi sa to na tangawis be infection pe epesa ka mi kongo passe surtout infection ba prostate wana ba prostatite okomata msumo mai moi comme banato tuna mobali plus tard epesa ka cancer et pas mibali yango tous à la propre manque d'hygiène comme biso ko konebele na nzoto ba papa s'il vous plaît pe ba sous-vêtement ko lata et ba sous-vêtement ya coton ya nylon te ya nylon okotoka na se sous cette infection pe ko bemi c'est même mabota no plus tard obota sous te to lata ba sous-vêtement ya coton ba mama boti a pe na banda ko ka bilenge ba sitime bilenge mibali baza na propriété wana ya ko changer ka ba sous-vêtement. Alors, tu partager vidéo massivement, tu s'abonner pour la lutte contre l'infection, tu sensibiliser en to kobete la osika boyeli solo bandeko maso to beta kana sarabino chaque fois ezalaka pona ko nuire batuté ezalaka pona ko bebe sa réputation te mais plutôt ezalaka esika ndeko akoyi po yo koya te esika ndeko atelemi yo pe otelema inde objectif na biso yango wana ya wana ba chaque fois soko landi émission ko tika yango te to yebaka ko partager émission partageaka po ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala bandeko na lingi to koma 10 000 abonnés na tamukie ekosunga ekopesa biso courage chaque fois toute l'émission tango kotika na émission potala ofungoli tchaka liboso j'aime o cliquer signe wana ya très bien wana o cliquer yango ekotia biso na prix na makambu ebele. Tant oyo apesi lisolo aboyi tutanga kombo na ye esalani bongo na France epesi pasi ya kosakana te tobotamaka na mafamille différent mwana na mwana azalaka na habitude na ye mwana na mwana azalaka comportement na ye. Quand on parle de tante déjà c'est que tante azali yaya ya mama na bino to leki ya mama na bino oyo dans le cas oyo azali leki ya mama na bango. Tante aya poto Aoumela asala 10 ans na poto mais tant a komaki abala asala mariage ne peut pas fichter na bala mobile nangai to sali a pratiquement 6 ans to botaka te ba ali bongo na France na Paris en plein Paris en plein Paris lelo voilà na vana na mbali nangai to botaka te na yeba rapete to oumela mingi ba mwami ba coup de main na betaka na def saka biloko mona kendaka Turquie pour afficher so bilamba la yenango na teki na oteki kada kumona ka mwa mbongo na sunga ka pe famille. Alors na makanisi wana na tala ki mwana ya grande sœur na ngai akokisa ki déjà autia ko diplôme d'état azala ki na 21 ans 22 ans Nathalie boye ça va na benga ye quand même po aya na poto to bunda akola na poto tanga wakola wana akosunga mama na bango et puis akozalisha famille na bango famille kobonga kaka ndenge za pa fisto na ndenge ya mabeti. Bref na bengsaki nièce na nga wana ayaki nièce na ngai abana ko na ngai ndako moko très bien azoko sala musala ya ndako ba fisto 6 ans na bota ratena mbal na ngai na bota ratena mbal na ngai abana ko sala bloko ya ndako asdo webika soki mwana awiti kisasa aye donc et puis jeune fille à Rosala Misala Ndaku Kolamba Nyos Tunga la soki un peu relax très bien gentil respect à Kosakanate Nies Nangai wana. Alors qu'est-ce qui s'est passé dernièrement
biloko na nga na tekaka na esi bino akendaka na Chine bino akendaka Turquie kosomba biloko koya nango okota biloko yango mpesaka batracasserie papa Fisto moko oyaka biloko ya griffe bakangi yango moko eleki moko bandeko mosusu bafundi yo bakangi yo kaka ndenge wana nakendaki na Chine pardon na Turquie kosomba biloko siko makambo oyo etikali bokoyeba yango siko ndenge nini ye ayibilika mwana apesi lisolo ndenge nini nièce na ngai wana siko ndenge ayaki koloba ntango makambo ebebaki deja atikalaki ye moko na mobali na ngai eza mbala ya liboso te depuis nièce na ngai wana ye nasali déjà 3 voyages na Turquie déjà que kesoma biloko ya pas de problème mais ya suka ntango nakei awa nièce na ngai ndenge alobi akendaki kosokola yaya nayebi te na koloba nini tobenga bato na Kinshasa bayaka tobengisa bato te tobengisaka bato soki obengisi mpe mutu te na Kongo bawa yebanda akenda poto asalaka nini yebanda abima asalaka nini abengisa nani soki mpe obengisi mutu problème tala bandeko ebele oyo tobengisaka na poto oyo tobengisaka libanda bango wana nde bayelaka biso kaka makambo bosala deya constat wana bosala constat wana deja yoka lisolo ndeko mwasi oyo nièce akendaki kosokola wana nièce ye moko mutu azopela témoignage ntango mambo ebebaki ntango akei kosokola par mégarde abosanaki kokanga porte ya salle de bain mpo na ye ayebi ke beau-frère aza na ye wana ayebi ke azosokola beau-frère pas azalaki na chambre na ye jour yango akendaki kayu te ça on m'a pas précisé soki efalaki kende kayu na pokwa to falaki kende te on n'a pas précisé parce que beau-frère quand même abandaki komona moi quelque chose entre temps ngai nazalaki mpe na ntango akombaki mpe asali mwa quelque temps azalaki mpe na mwa copain na ye mike on peut pas suivre ça y a pas de souci wa etali te na bandaki kosokola ntango nga na osokola boye bolimbisi moke voilà ngabandaki kosokola allez mobali ya tante na biso alongwaki na chambre na ye pe ayebaki te ça j'avoue avoué mobali ya tante na bango alongwe na chambre na ye akei sikoyo na toilette parce que na salle de bain eza na toilette takati toilette kaka moko wana akei po ase soulager po na ye bon abetaki porte te boyebi ke soki mutu aza na salle de bain akangaka na kati bon kobeta mpe porte makanisi ezalaki te ntango afungoli ayemba moko afungoli boye akoti amoninga na mwana osuwa na douche wana mwana sikoyo oyo 22 ans mutu aotémoigner donc nièce ya tantine bango ntango ebebaki deja papa Fisto ntango mobali na nga amoni ndenge wana oli afungoli porte aotala ori akanga porte bata excuse te yakangi porte atiki porte abandi kotala oh aye sikoyo boyebi kaka mwana ya 22 ans ya mwana mwasi doki voke sana ya hotelema pene ya bio ya très bien tante mobali ya tante atali bandi kotala ayebisi ozana abengi na kombo ayebi ozana ndoto kitoko ozana ndoto kitoko mabele lepesa ya hotelema très bien ye moko jeune fille wana ya 22 ans abi babengaka yango mabele oyo babengaka yango sein de cabri bandeko ya basi boyebi sein de cabri ayebisi sein de cabri lakisi nini oyo te sein de cabri eza mabele oyo ezalaka ozomona na mutu nango eza pena mwindu pene ya bien me koto eza pembe babengaka yango sein de cabri po cabri nini ezalaka so batumbi cabri na mutu ya cabri kuna ezalaka ya kozika ezalaka mwindu yango babengaka mabele wana sein de cabri ça va mobali ya tante pe akangi siko porte ake na ye wana molimo peut-être se bebaki on ne sait pas yaya toto kobeta lisolo oyo pona sentiment te pona kopeni yo pona kolambusaka bino yaya mama osana bandeko ya basi na ndako na esaka bino chaque fois la confiance n'exclut pas le contrôle
nayebi ke boza ebele botala ngai na Afrique du Sud, boza ebele na États-Unis, na Canada, na Portugal, na France, esika boye na Luxembourg, na Kigali, na Bujumbura, partout esika bozali. Mutu nyonso abengisa bandeko. Mutu moto ko bananga ite ya kenda abengisa ndeko tete. Okora obengisa ba yanso basila. Ata obengisi leki no ya mwasi, ata ya mwasi mabe ko iko kota, il faut contrôlaka. Totika ka chance te. Yango moni bandeko mingi o asana basana mama moyen, balinga ko so bandako mingi ezalaka na de douche. Okomona douche ba parents na kata chambre na bango, ba osana so kuna. To asa so libanda ke babi o douche ba parents o kuna ya bana. Poto evitera makamu susu. Mobali ya tante nga mo ndengo wana kei na epe ya sale ota kei na ye avant ya kei na epe normal. Wana tante asalaki 2 semaines na Turquie. Lobi nango sikoyo. Mobali ya tante tanga ye kozonga asalaki epe na mwa kwiti alandie na chambre. Non, avant wana. Pardon. Lobi nango tanga moni abenge na kombo. Ah, comment tu vas? Akabeli ye 100 €. Aso kobeta liso na otanga ouais akamelie 100 €. Tant akabeli 100 €, c'est que somba bloc oyo somba wana. Yepe jeune fille moni mwana 21 22 100 € moni ngo quand même ça va akei pas somba moi somba wana. Lobi nango monsieur landi wana mobali ya tantanga zongi azalaki un peu na moi kwiti d'après jeune fille a 22 ans lobi tanga zongi basaka bango na ndako tipo tantine abota na ita abota pete azape na Turquie bango mbaleka na ndako. Aute dia komona kuna le sein de cabri. Bokomi le sein de cabri. Donc babenga ngo le sein de cabri soko ki mutaba baka le sein de cabri comprendre le ngoroba nini. À côté na chambre na ye a sollicité moi avec clair rabino a viola ki ngai te ma sollicité ngai que non la s'occuper na yo a convaincre ngai ndenge ba la convaincre moi si to sala ki yango. Tango to sali yango ngai pe na yoka ki yango elengi na sepeli tanto sisi wana mobali ya tante apesa ngai 500 €. Apesa ngai 500 €. Tozalaka biso mbaye na ndako ekomaki na ngai habitude ne pas de chaque jour bale ko sala ngo chaque jour. Tango pe tantine aye. Tango tantine na bango aye ba continue ki kaka ya ebistand ayebisi non ko yebisa tantine na binote to continue ndengo wana en tout cas na sepeli na oza kitoko. Na ba do pesa o mbongo. Abi mobile nanga apesa nièce nanga tikutu monta ya 2000 €. 2000 €. Okomona ba tonto oyo bazaka mingi na France na Paris wana tonto à 45 moi aoke de mbas 48 50 ans donc gentil ya donc lutte contre la vieillesse. Ba jean kaka ba polo osomona ye lokola jeune garçon mais déjà 48 ans mais déjà 52 ans. Mabatro. Papa fiston mobile nanga na 52 ans. 52 ans mais so moni azana ko jeune premier ba jean donc ozo comprendre na poto pedo sala leki na ngai bof nièce na ngai azana 22 ans donc ça va bakoba na bango pe kopeka kitoko na ndenge na bango akabela ekutu 2000 €. Tango nga na zongi bandeko papa fiston na yeba ki pelo mote ba continuer na bango lokata ba continuer wana Naza mukolo quand même, il a 22 ans, ça fait encore mwana muke. Na ego remarquer siko mwana ba faiblesse bandi. Boye soki mosi abandi baze mindenge zalaka. Ba faiblesse bandi mwana azoko yoka bien te. Nazo nini yoso nazo mona mikolo ozo lemba boye qu'est-ce qui ne va pas? On azo yoka bien te. Non, yoso yoka bien te. Ken hôpital. Bakena bibi de bakena hôpital. Bakena hôpital. Batala boye baye ko confirmer par médecin que mwana azali na retard. Mwana azali na retard yango azu yango wapi. Bano ya mikolo oye poto ça fait so une année et demie. Mbala mona retard na yango moni mwana oyo atelenga mwana retard. Papa fiston na yebisi dans mobali tala mwana oyo ayeka mikolo tika mwana yebite na absence na kenda kaso bozaka ndeni otala mwana te bimaka te metala siko mwana azu na retard. Mobali pas tie commentaire car ndezalaka ba témoin na pression na Nicolo retard moi Nicolo retard boyebi kaka soki mwasi akangi motema mwana kangi motema lobaka te kaka ndenge ezalaka nzoka ezalaki ya
mobali ya tante zemi mobali ya tante mobali ya tante ayebisaki jeune fille wana ya 22 ans non kobanga te ndenge ezali ya kutu kolongola yango te na kolukela yo ndaku olungwa na ndaku oyo na kozula appartement quelque part potelaka tante no abotaka te ngai mwana na ngai liboso bana na komi boye na komi na 52 ans mwana liboso mtobeta soko longoli yango mabe ye pe abombi azoloba te papa Fiston nzamba asalaki kaka grâce boyebizeme ezalaki nanu ba 2 mois ezokende mwa azali no makasi natindaki quelque chose kaka na supermarché kaka des akakendaki quelque part abosanaki telefone kokendakendaki wana nabosanaki fana tinda ye asomba so eloko mosusu nabengi na telefone namoni telefone na ye esone kaka na ndako esone na ndako nazwi yango boyebi kaka par curiosité nakini na banotala mpo namonaki fi yango zemi natala soki nde na cheke telefone ya mwana na ngai aza mwana na ngai bien sûr namoni ye baconversation na mobali oyo ya ngai epesi ngai cher de pour papa Fiston nakoki te na milobeli mbala moko faute eza ya ngai sans coûte natuna mobali mwana oyo aza jeune fille déjà 22 ans kitoko boye na tiki na mbali nanga et puis mobala abotaka te tala sikoyo ateze mwana oyo akobotola ngai libala tangu mwana na ngai ye mwana ya nanga mwana nanga tangu aye nafandisi ma yaya osali boye po nakendaki na straight va Fiston tala nabengaki yo boye mpo osomba boye nzoka telefone otike na ndako na cheke telefone na yo na moni ba conversation yo na papa na bino na mobali na ngai boza mwasi tabado zemi oyo eza ya ye na kosala eloko te za mwana ngai oza mwana ngai na kosala eloko te ebandaki ndenge nini betela ngai disika kutu te abi mwana pe mwana mayele na ebite rene salamaki ndenge wana a expliquer nga pa Fiston ndenge nga na expliquer bino kaka ndenge mwana expliquer ngai ke papa azalaki na intention wana te mobali nazaki na intention wana te metanga ayaki pa pise akuti ndenge wana akutani nango epi akangaki nango lobi nango ntanga apesi ye mbongo epi ayaki na kwiti kaka na expliquer bino wana bakoma ye kobima epi ye pa yokaki kitoko abi yango clair na yokaki yango mpe kitoko na banda ye mpe kondima nde sale abanda ye mpe kopesa nga mbongo ekomi na nga mpe na ndimaki na nga mpe yango tokomaki kosalasa ekomi na zemi ayebisi nga awa akozula ngai ndako kaka nini abeteli bino mwana ye moko ayebisi tante na bango na poko atango papa ye bitumba nga na mobali na nga papa Fiston atuni ye mobali ayesinga clair bosava ndenge so oyebi nasala sikoyo nini yo ozobota te mwana ndenge explique yo kaka ndenge esalamaki alors aza mwana ya ndeko na yo après tout papa Fiston epesi ngai pasi ya bino mais esaka na famille na bino elinga kutu sala mabe kutu soki nakendaka libanda mais ezalaki intention na ngai te esalami ndenge wana ke mwana abote matante na yo sikoyo osala ndenge nini oza mwasi tanga nalingaka yo mais tokoboyana te aza déjà jeune fille yango nayesaki ye nalongola ye natia ye libanda nalingai nayebaka nga moko ndenge nayebi so malembe ti ngo komona yango normal papa Fiston mayele esuki ngai mobali sikoyo alingi alongola mwana na ngai wana atia ye libanda do nakomi mbanda na mwana na ngai me nga mpe naboyi nayebisi ye sava ndenge avue boye ngai natikaka na ndako oyo mwana akobotela kaka awa ezala kaka secret ya biso famille mais il faut famille na Kinshasa eyeba papa Fiston mayele eza ya kosuka ngai mwana na ngai respect abandi kolela na kosala ndenge nini na kobenga ye peut-être na bengali na pesi bango chance o bakene ko continuer na so obligé à la kaka na bango papa Fiston tala lisolo ndenge tolandaka o na France na kosi ote papa Fiston wala mama mtalo ba mikolo yo ba na France awa tozo kotala yo mingi masolo na ozo beta ezoko édifier biso ya kosakana te na yebisi mama merci ay papa Fiston beta lisolo oyo botana ko mona ngai te na yebi ke lisolo ya soni lisolo ya pasi mais beta yango po osunga bandeko mosusu to bengisa bandeko na Afrique te mabe oye bana kenda asalaka nini eloko moko te mais obengisi pe tala makambo oye esalami na nkote esalami ya mesiko eza ba circonstance okosala nini
okosala nini? Heureusement mwana oh malgré asali mabela le papa Fiston mais asali mwana malamu andimi quand même andimi abeteli ngai et moi so atika nga na suspense dengo wana angoya usanga mama la longo na ndako kena ndako kuna nzoka mbala kenda api kolala kuna elingai ko sala ndenge nini likambu oyo epesi pasi likambu ona betilo pa Fiston ata mutu moko te na France na Paris awa ayebi yango mais na beti kaka pona ko sauver ba vie no lobaka wana o pa ko mona problème ya te mais ekweli biso lelo lo ipe ekwela yo ato seki ngai mawa mingi na ese mama zana kimia demo ba eta kota kiwana asali makambu oyo na pesi mama oyo numéro ya prophète Alijo prophète du moment oyo azoko sunga batu partout befata ozo na musika miracle na ebite basola ina prophète mais soka songele biso to ko songela pe bino yango pe otala ngai bande ko soyoka voice nanga osala ba problème tala tozana ba problème biso so bato libanda na ya Kongo ya kosakana te ya koyoka soni te soko soyoka soni ya kobenga ba personne numéro prophète oko demeurer na malheur wana pasi wana okoyeba te peut-être ça eloko mukie bako sunga yo yango na ba chaque fois benga ko sa numéro prophète ko pesa yo prophète akosambela pona yo akosunga yo ya pamba ya ofele te action de grâce za makamu susu me lo sambu eza ya ofele azu yango ya ofele il faut pesa ya ofele o to lobaki te tala mwa lisolo mukie o to bombela ki na tongo ya lelo bandeko bao bakotisika bandeli oyo kana ezali yaya papa mama partager émission to partager ka émission papa Fiston pour édifier ka bandeko mususu soke émission oyo intéressé ote peut-être et ko intéressé ndeko moko songolo et sika moko pakala. Merci na sponsor officiel ya chaîne Nabiso Oyo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer. Habillère officielle de vos enfants. Partout aux alliés sur le monde na bilamba ya griffe, to bilamba ya bien. Benga Mama Charlotte. Aux alliés pe na boutique d'habillement d'enfants, bien boutique d'habillement tout court. Ya miko to pe bana. Au somba rablama na Turquie, au foot arabe bio que Turquie dépense au se retrouver te. To lingo banda commerce, benga Mama Charlotte Kaputu. Akosunga yo, akosela au delivery même na France, partout na Europe, na Afrique, partout. Na prix pene ya usine. Tokumi sa yenengani Machado Kaputu. Voilà. Merci pour les sous na coordinatrice ya chaîne Nabiso, Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Tokutani prochainement pour la numéro sur Radio Lokole, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation.
They take very good care of us. Bino bato boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.